bango bazui penza mwasi oyo ya ngai na bali avec honneur piololo ebeti maputa etandami bango babosani yango na pesi na batabalanga na biloko na ngai balie makila na ngai mais lelo bango babosani abakoko na ngai pe bakokanga abakoko na ngai pe bakokanga ça bonus oyo to baki moi c'est de la star donc ou soit madame Frida ana samabile. Oui, je confirme que na image pe de kaki ngai moi j'ai subi na ba image que non corps ya moi si o nga na balaki na kombo ya Frida bake kokunda ye mais j'avais beaucoup de regrets maya miso ekitaki ngai na miso na ngai na lelaki na moi lelo nazoko lela jamais que eloko wana eko ko salama na modalité wana quelles que soient des conditions moi si na biso kitoko na faire coutumier. Bon, lelo oyo to na faire religieuse nzambe apesi biso babagi wana banyo wana symbole alliance. Bon, alliance mais lelo oyo le même alliance yeyi mwasi ake nango oyo ya mobali mwasi bakundi ye na yango nanko pona kolakisa ke bana posa baluka kaka motu ya mwana na ngai asala nini akufa kaka alanda nzela ya madame Frida la star akei na France ou akei na mokili mosusu ekozala malamu nakende na batashi ya mabe eza kitoko te jusqu'à ce que nakoyeba liwa ya mwasi na ngai akufi mpona nini lokola baninganga balakisi ke liwa ya mwana mwasi oyo eza cause na AVC na artiste aza mutu lokola biso soki abali mwasi et mwasi akufi babundi te basali eloko discussion te mais mwasi akufi sur scène obe mwasi akufi kaka na kati ya ndako biso bato tozali na libanda tozali kokanisela baartiste mawa mingi pasi bingi mpona bandeko baartiste nazokolela tanke papa na bino pasi ya bino baartiste ya moninga na bino ekoti ngati na mikwa nazotala pasi ya baartiste nyonso puisque mwasi artiste soki akufi lelo artiste aza na problème vraiment yango wana na deli epai na bino baartiste bosunga ngai botia ngai na kimia mwana aza na prison bobimisa leki na bino asali eloko. Pendant ce 3 mois en détention il y a artiste, c'était comment? C'était la famille, il y a moi Sinde Moutou. Je préférais qu'il garder Kuna 3 mois à limité ou soit bino moko cette organisation boyo kana kindeni bo sala pona mwana na bino azala protéger na ba menace bande ko so. Oui, moi nazwaki menace de mort. Menace de mort. Alors moi étant que policier nazalaki na boyo bimakasi ya kozwa mwana na ngai il faut à se protéger devant l'état. Voilà. Mwana nazwaki na memi na 4e rue. Tellement yakotala likambo oyo ezokoleka na parking na nani na parquet na belelika kayo yakakosunga na senge pe lisusu na place ya mama Denise. Mama oza mama ya bana oza première dame ya kati ya mboka yo yo nde ozali seigneur ya ba mama nyonso nde ozali seigneur ya ba mama nyonso ya biso yo nde oboti biso toza na respect mingi na liboso na yo ko togunzami mama beaucoup de respect, beaucoup de chapeau. Maman abatela yo nzambe abatela yo mama. Yaka kosunga biso na dossier oyo. Nazana ngana mbongo kopesa ba mettre avocat. Artiste azando kité. Succès nyo sauté ezalaka ya kiss. Il y a des gens qui ont fait des succès ba succès mukili oyo ba simba pe kisité. Yaka kosunga ngai. Moi naza innocent. Moi c'est akufi na ndako. Ya azate na hôtel plutôt. Ya azate na place bazalaki. Mais lelo oyo balo bakate il y a zalaki aussi kada abomaki na afinaki kingo eza lokuta. Vous avez dossier sur place? Oui, ba dossier sur place ezali. Ba dossier sur place ezali naza na rapport général il y a médecin légiste. Médecin légiste. Rapport à médecin légiste. Il y a oui. Il y a mort il y a un au rapport à médecin légiste au conclusion il y a médecin légiste il y a c'est-à-dire moi c'est à Kofi na AVC ministre o ya justice apesa kambela mawana biso na mato na biso toyokaki yango mais subitement tozomona kaka ndenge ndeko
bakangi bazuye transférer kaka na makala vraiment nazomona que ezali illégalement nazomona que monsieur le journaliste ça illégalement c'est puisque juge ayebisaki biso le 24 kaka wana kati ya matete tokokata likambo wana mais ndenge nini elungo na matete ekomi emati na likolo seke nayebi te soki bato wana bapesi bakaniaka soki bapesi ndenge nini nayebi te puisque ngai naza na ngai na mosolo te ngai naotambola kaka maboko pamba ndenge bomoni ngai aujourd'hui soki nazalaka motu moko ya Yahudi akoyeba makambo te alingaki kokimisa meme mwana na ke no non ndenge ezali boye namoni ke non osalaki manigance na mwana bato tika tosala nini tokima mwana alingaki kokima mwana mpe azalaki na bapasseport nani bamagistrat basalaki mpe dossier bana magistrat gel na magistrat ket basabisaki likambo mpena ndenge esengeli bango baza na faute moko te coup de chapeau na bato wana mais nde détention dire oyo moto asalaki kuna nde esika namonaki ke dire wana ezalaki ebele mingi ya yi sabotage au manigance ya kobloke moto le ba transférer dossier ya monsieur na kile droit azo komiti na sous question ce qui l'état abandi ko banga sous bato ya ba TikTok ça je regrette beaucoup monsieur je regrette beaucoup l'état azali mutu ya mibeko ya liboso biso nyonso o TikTok YouTube don banani ba réseau nyonso nous sommes en bas mais or eloko bango babosani ndai napesaka bango mosolo nga nazwaka Frida ofelete bakoko nanga bakokanga je vous dis monsieur Merveille journaliste bakoko nanga bakokanga bakoko nanga ya kolokoso bakokanga bakoko nanga ya Kisawani bakokanga bakoko nanga ya Kisia bakokanga bakoko nanga ya Kimbukulwasa bakokanga ya solo soki biso toyibaki mwana mwasi wana nzamba ko confondre biso nasengi na l'état na ministre la justice vraiment kokanga pe pao nyonso bazoko publier ba biloko oyo ezanga tina azana preuve te aleki alobi aussi longtemps donc à saluer personnalité ya Dollar Star à purger à faire souffrir moi na cacho illégalement et détention comme il est loup actuellement na artiste biso Dollar Star pour te kiki azali transféré na prison ya Makala nini eleki réellement papa non eleki ya motuya eleki moi c'est na yende apikaki crise na chambre na poussé alors il y a zalaki te personne na yekuta moi ça piqué crise amemi moi c'est dans l'hôpital à partir de là babinga babondi ko traiter pour réanimer moi c'est mais ça n'a pas tenu moi c'est après alors la famille baye ko dramatiser na TikTok et non j'allais dans la star moto abonné puisque aza artiste. Oui, bonjour, bonsoir à la Nignon, surtout il y a Denis Merveille officiel naïe awa na plateau na sanga moroté na salina invité ils allaient très important tout le bilaba makambu ils kambo kanabiso na situation difficile oyo quand artistique ils ont passé précisément na kombo ya artiste Dollar Star oyo akwela iba makambu ya ndenge na ndenge accusé à tort ou à raison toye awa na papa ya ye biologique oyo to ko éclairci na bande ko na biso bande ko accusé ye papa ndem dans la version oyo aye ko solana biso lelo abonnez-vous partagez l'émission Tolanda interview na biso ya mukula lelo bonjour papa. Oui bonjour monsieur Merveille. Merci beaucoup papa bonne santé. Non santé ça moi malamu mais ça malamu te puisque moi na aza toujours na boloko ça moi pas c'est le journaliste. Merci beaucoup mais depuis kinzamba za kosunga biso tozali ba tosambelaka situation nini oyo et comme il est loup actuellement na artiste biso Dollar Star pour te kiki azali transféré na prison ya Makala nini eleki réellement papa non eleki ya motuya eleki moi c'est na yende apikaki crise na chambre na poussé alors il y a zalaki te personne na yekuta moi ça piqué crise amemi moi c'est dans l'hôpital à partir de là babinga babondi ko traiter pour réanimer moi c'est mais ça n'a pas tenu moi c'est après alors la famille baye ko dramatiser na TikTok et non
ezali Dollar Star moto abomi puisque aza artiste. Or Dollar Star ayebi eloko moko te, azalaki pe te, ezalaki maladi ya AVC. Biso nyonso tozotambola na ba AVC, yango wana naosenga lisusu une rappel ke na bamédecin légiste oyo basalaka autopsie mpe baminganga oyo ya makasi balekaka mpe na baradio mpona kosalaka émission oyo ya bokono oyo ya AVC puisque ezokoboma bato ebele na RDC. Alors bato bazoyeba te explication ya maladi wana ezowuta nde wapi. Yango wana ngai nazosenga na bamédecin légiste mpe na badessin oyo bazali mpena kolanda bokono ya moto bazala vraiment porter biso mwa connaissance makasi na koyeba keno bazala penda sikisiki ya koexplikaka biso émission oyo na ba radio na ba télévision AVC ezali nini eyaka ndenge nini puisque biso tozali bato ya domaine penza te. Merci beaucoup papa. Ndona biso Frida paix à son âme oyo tika biso akufaki na AVC mais bato susu ba uti koloba na ba réseau surtout balobi kino si c'était AVC peut-être alaki kozala évacué après akoki même si kozwa réhabilitation balobi ki ndena akufaki brusquement bongo de yango espèce ki epese bango pasi ki bakanisa ki AVC te ezaki mutu ayaki liboso nda sala ki eloko wana ni okoki koloba. Non eza motu te, eza motu te. Basali c'est normal balali na mobali na ye balamuki na tongo basali déjeuner na bango ezali libala ya sika ezalaki na conteneur moko te oyo akayokende kotala ye meme ngai papa na kokaki kokende komona te ese bazalaki na lolenge ya mwa fete na bango wana. Mais oyo akolobaki oyo no peut-être ezalaki na motu nano akomaki na esika wana liboso nano non wana eza mensonge. Mais c'est vrai que tozotambola na ba AVC kwa meme ngai yo ndenge nazoloba wa erataki ngai naza na douleur. Oui ndenge nazoyebisa bino boye na kati ya radio lokolo oyo ya ngai ya droite même ya gauche. Donc nazotambola ozoyoka yosala bien te même liboko ozo communiquer na babiloko wana. Heureusement que je suis un policier naosala mwa physique nakokanisa mingi te yango wana. Mais sinon te ngai mpe ndenge naza mpenza na même début ya AVC et subitement nakoki kotambola boye na balabala na kofi nde yango wana. Biso bato oyo totikali vraiment eloko nazosenga nde kaka baminganga basembola biso mpenza émission wana puisque epesa vraiment mayele na population epesa pe mayele na basi oyo biso tozobala babe quand même ya kobala mwasi. Il est mieux aussi à ça sur l'examen na ye ya koyeba état physique na ye ndenge biso bazwaka biso basoda ke non avant kokende formation mosa soda il faut beaucoup tandano na rapport médical ba service médical batali biso za apte o za apte. Mais lelo na libala lelo ekomi c'est trop difficile zomaka moto alikika mwasi directement sans même retrouver à ta médecin. Ok, na mikili mosusu médecin ça première chose oyo bakoko contacter à consulter voilà na kobala mwasi na ngai qu'est-ce qui est défaut nini ya mabe ezali na eloko wana. Donc c'est ça le mal vous les jeunes hein vous en attend ya ko consulter te ba médecin yango wana zomona ke ndeko dola akutani na babiloko wana marque ya victime a bibi victime la citation wana. Voilà. Monsieur le journaliste. Merci beaucoup papa. Chance nangai nde yango wana. Et c'est pour cela je dis encore que la population un artiste aza mutu lokola biso. Soki abali mwasi et mwasi akufi babundi te basali eloko discussion te mais mwasi akufi sur scène ou bien mwasi akufi kaka na kati ya ndako biso bato tozali na libanda tozali kokanisela baartiste mabe. Voilà. Oh non baartiste bazali bato ya bunganga bazali bato ya kisi bango bato bazolekisa basi balonga na bango po bata succès tout ça babiloko ya ndenge wana. Ngai tant que papa ya artiste j'ai compris que na kati ya liwa oyo nous sommes mal imputés. Voilà. Mais soko tali malamu biso tout tangwana malamu. Nous sommes des passagers. Vraiment. Nous sommes des passagers. Nous sommes vraiment na bateau. Tous qui pour visiter mon kilo oyo. Toko kende. Ça na mon côté. Même dans la paix boutique à la ce côté à kokende. Mais n'angonga na ye. Voilà. Mais yo mutunyo si ya mon kilo. Ozo se forcer pour na. On n'a pas la problème oyo.
tika opota ki na butu omemaki na bonganga ekozala nul et sans effet. Yango na sengi yo mama to ndenge ozolanda ngai vraiment mama Boboto, yaya Boboto, nana, Karine, famille Kokolo, matondo mingi, nzambi vraiment abatela bino bo tika mwana na bino te, ezali photocopie mwana sale bino pote azala kaka na kombo ya famille oyo. Mama Marie José, mama Leki Dangai, zala kimia kolela mingi te, na bibe kozo kolela kaka, mais kolela mingi te, nzambe azala kaka asunga mwana mobali abima. Mais na regretté mingi pona l'image wana vraiment elungwa pe nazo regretté mingi na ba radio par exemple ba TikTok. Comment vous allez autoriser mutu azoke de publier eloko yo ezali vrai te on maîtrise yango te azoke maîtriser yango te mensonge ya mwana mwasi wana nazo bossa su kombo oya publiaki première émission première vidéo que non do la bomi mutu de la salle de Boki Kingo tout ça ok na ba médecin légiste ba sali yango au contraire ba laxi que elonga ezali na kati ya Dollar Star c'est puisque examen non so ebimi exact. Mais je regrette beaucoup la sengi na l'état na ministre de la justice vraiment kokanga pe pa non so bazo ko publier ba biloko yo ezanga tina azana preuve te aleki alobi aussi longtemps donc à saluer personnalité ya Dollar Star à purger à faire souffrir moi na cacho illégalement et détention il y a 300 il y a 3 mois ferme. Et ça qui peut côté à mon même moi si na été ici ka bazo que de kokundaye quelle douleur pardon papa donc des albums oyo to laki moi c'est Dollar Star donc ou soit madame Frida ana Samabile. Oui, je confirme que na image pe de kaki ngai moi j'ai subi na ba image que non corps ya moi si o nga na balaki na kombo ya Frida ba ke kokundaye mais j'avais beaucoup de regrets maya miso ekitaki ngai na miso na ngai na lelaki na moya lelo nazoko lela jamais que eloko wana eko salva na modalité wana quelles que soient des conditions. Pardon bandeko vous comprenez papa émotion parce que tout le monde en tant qu'artiste de la star aussi en tant qu'un être humain mobali abali mwasi na ye quel que soit les cas quel que soit le problème bakunda mwasi na il bakunda mwasi d'une manière illégale c'est-à-dire que ceux qui muto bola ina mwasi to mobali na yo avant bakunda normalement consentement et makasi ezala malgré famille rozala wana mais molongani pe il faut appeler ça accord pour famille sur la molongani ou abalaki moi sito mobali wana pour après on sala la cérémonie au balongola ba non et la séparation entre vivant na un mort ou bien une personne qui est morte normalement et salamalité je pense que papa c'est sur la version sur salamalité et puis ça passe makasi mingi. La version papa peut ça au bandeko to zo mouvement en considération to longola tant qu'artiste et Dollar Star mais tout en tant qu'un être humain et le papa zoloba oh vraiment ce zoom ils a pas si mingi pas continuer justement et le mutu ya mais ces journalistes o ngana mona ki pas si mingi na se ya motema ni bana o babengi affaire coutumier ouais ezo ko laksani ezali kinzonzi oyo les deux familles bakovanda wana bakoloba ndenge nini na mboka na bango babalaka mwasi ndenge nini ko honorer mwasi biso to honorer mwasi na biso kitoko na affaire coutumier bon lelo oyo to na affaire religieuse nzambe apesi biso babagi wana banyo wana symbole alliance bon alliance mais lelo oyo le même alliance yeyi mwasi ake nango oyo ya mobali mwasi bakundie na yango nanko pona kolakiseke bana posa baluka kaka motu ya mwana na ngai asala nini akufa kaka alanda nzela ya madame Frida mais or eloko bango babosani ndai napesaka bango musolo nga nazwaka Frida ofelete mais lelo oyo bango bazwi penza mwasi oyo ya ngai na bali avec honneur piololo ebeti maputa etandami bango babosani yango na pesi na batabalanga na biloko na ngai balie makila na ngai mais lelo bango babosani bakoko na ngai pe bakokanga je vous dis monsieur merveille journaliste bakoko na ngai bakoko na ngai ya kolokoso bakokanga bakoko na ngai ya kisawani bakokanga bakoko na ngai ya kisia bakokanga bakoko na ngai ya kimbukulwasa bakokanga ya solo soki biso toyibaki mwana mwasi wana
nzamba ko confondre biso mais soki toyibaki mwana mwasi wana te azali mwasi officiel ndenge moto nyonso abalaka lelo ekomeli biso ngambo mwana lefeki aza artiste ekomeli ngambo artiste siko na kati ya mboka oyo amemi ngambo keno baartiste babomaka basi or eloko wana ezali ndenge wana te tozali beme mawa mingi pasi bingi mpona bandeko baartiste nazokolela tanke papa na bino pasi ya bino baartiste ya moninga na bino ekoti ngati na mikwa nazotala pasi ya baartiste nyonso puisque mwasi artiste soki akufi lelo artiste aza na problème yango wana na deli epai na bino baartiste bosunga ngai botia ngai na kimia mwana aza na prison bobimisa leki na bino asali eloko moko te petite yo ndomba kotika ngai te soki olandi makambo basi petite yo ndomba kotika ngai te naza ya na yo kalala flore kotika ngai te ya Monique kotika ngai te boza famille ndombe famille nzasi patience kotika ngai te igete kotika ngai te ya Faustin nzasi kotika ngai te nasengi so pato panda ngai vie na yo ya Kisia kotika biso pamba te tozali na problème très bien artiste wana za mwana na yo pato panda député ve Kitebi député honorable Kitebi kota likambo oyo artiste oyo azali mwana na yo ya kolokoso jamais que to voter bino pour lelo oyo so likambo ezali bino mo pesa biso mokongo ve Kitebi Patrice Telema nakotala likambo oyo ezokoleka na parking na nani na parquet na beleli kaka yo yaka kosunga Matadi Wamba avocat biso famille Mobalu Mukimas yo zalaki camarade ya koko na biso jamais ko kotika biso na ba problème na bengi pe yo maître bataillon bokende kotala dossier wana maître avocat kende kokita na parquet kende kokita na esika wana otala mwana wana na kombo ya Dollar Star yende akangabi kuna okende kotala ye aza mwana na bino nasengi na Ajida Mopepe nasengi na héritier nasengi na Maluka koza ba koleki na ngai bosunga ngai tosalaka na bino nasengi na komandagi oyo azali major na chango kotika ngai te bosunga ngai nasengi na SD bosunga ngai nazali moloko na bino naza soudan na bino naza na passe nazokoka te ndenge nini nakoko pesa ba maître avocat ndenge nini nakoko s'en sortir ndenge nini nakoko ya na mosala douleur na nzoto epai maladi yango wana nakoki te naye kolila kaka epai na bino napesi mbote na bana mokali mama ono esika ozolanda ngai $1 esika ozolanda ngai bana sunga ngai mama eme nazali mwana na yo lingala facile kuna boyebi nga na komba lingala facile kesi mama yaka bosunga ngai nazaka mwana na bino otika ngai boyete Davidi naleli na kombo na yo Telema sunga ya na yo otika ngai te mama Lisi coup de chapeau merci oza mwasi ya makasi osungi ngai mingi oza mwasi na ngai nabosani te Bibi nabosani te Flore nabosani te Biti opesa biso mbote napesi nyonso ekipe nyonso oyo ya mokali mbote na biso famille batelemi mpo napesi bino mbote boya kosunga ngai otika ngai te Ser Ndundu otika ngai te yaka kosunga ngai Fabrikas babiloko nyonso boya kosunga ngai abengi bino kosunga ngai bokotela ngai likambo oyo Nzambe akosunga biso nasengi na bino merci beaucoup tout le monde rochité tout ça été copié ça moi message moi moké par rapport à ndenge zaliboy papa pendant ce 3 mois en détention il y a artiste c'était comment c'était la famille il y a moi signé mon tout bah préféré qu'il garder kuna 3 mois na limité ou soit bino moko pour cette organisation boyo kana kindeni bo sala pona mwana na bino azala protéger na ba menace en ekoso. Oui, moi nazwaki menace de mort. Alors moi étant que policier nazalaki na boyo bimakasi ya kozwa mwana na ngai faut à se protéger devant l'état. Voilà. Mwana nazwaki na memi na 4e rue ba yami pe biso to sali pe plante moko ya batu oyo balevaki corps ya madame na biso illégalement sans permission na biso. Alors
plainte wana ezalaki toujours na 4e mairie. Tina yango wana ba ndeko na biso oyo ya papa ya Frida bango bafundaka na Matete. Alors vu que tout le monde qui bafundi na Matete, alors à partir de Matete 4e mairie à saisir problème donc la 4e mairie à supérieure a tindaki justement dossier en communication on a tinaté dossier wana ezalaka pesika moko na 4e mairie. Il a transféré des Matete qui est 4e mairie. Et comment qui peut malam ba magistrat ba sala qui peut dossier bana magistrat gère na magistrat ketch ba sabisa ki le kamobena ndenge esengeli bango baza na faute moko te. Pour des chapeaux na batwana mais détention direct oyo moto asalaki kuna nde sika na mona ki dire wana ezalaki mebele mingi ya yi sabotage ou manigance ya ko bloquer moto le ba transférer dossier na ya monsieur na kile droit. OK. Parce que on mona esika wana ba faire souffrir moto aussi longtemps ba résultat médical et bimaki sur place. Ba réponse wana bazaki nango sur place mais yango ba vandeli yango ba bloquer yango c'est pas oui bon ba bloquer yango à partir de 4e mairie mais suite ya moi pression obiso to ngana ko mona bango yango na zomona basaki transfert ya dossier PG alobaki na ko kata likambo yo awate puisque il a peur ya ba TikTok ba annoncer mabe tout ça qui allait bon tout ça alors qui allait bon yango wana sikoyo na monaki nazomona sisi nazo comité na sous question ce qui l'état abandi ko banga sous bato ya ba TikTok. Ça je regrette beaucoup monsieur, je regrette beaucoup. L'état azali mutu ya mipeko ya liboso biso nyonso o TikTok YouTube don ba nani ba réseau nyonso nous sommes en bas des sous mais jamais que ba réseaux sociaux nyonso ebimi ezala liboso ya mabeko. Voilà. Donc on a na ministre ya justice Constant Mutamba. Vraiment papa fongola miso sembola kotsa mboka penda na kimia biso basoda pe to kobetela maboko coup de chapeau ministre. Merci beaucoup. Ba dossier wana o ezalaki oyo ba olobiki ba magistrat ba mona ki dossier yango yo ba lobaki kino baza na capacité ya okata ngo mbala moko. Vous avez dossier sur place? Oui, ba dossier sur place ezali. Ba dossier sur place ezali na un rapport général. Il y a médecin légiste. Médecin légiste. Rapport à médecin légiste. Il y a oui. Il y a mort. Il y a nguyo ezali au rapport à médecin légiste. Au conclusion il y a médecin légiste. Il y a nguyo, c'est-à-dire moi c'est à profit na AVC. Mort naturel tout le babongo. Mort naturel. Babungi na mobali te mort naturel. Mais mort naturel le baluki ote. Mort provoqué. Oh non, et comme provoqué, oh non, mobali motasala ki babilo kwa mais ote mobali azali innocent. Mona nanga abundaka te. Naza wana beta même maman na été maraka naza policier. Voilà. En tout cas na bundaka même na ndako te nazali bien éduqué. Moi azwa caractère papa atushaka. Mwana azwa caractère na ngai. Même na musala nazwa pe caractère ya garde civile. Je suis formé par la garde civile. Batangisa biso malamu musala ya police oyo vraiment na ko sala ba dégâts. Tu na yango wana ozomona ke aujourd'hui ce qui nazala ka mutu moko ya Yaoudia ko ba makambo. Voilà. Alingaki kokimisa même mwana na ke non autrement. Ah non ndenge zali boye na moni ke non salaki manigance na mwana batu tika to sa nini tokima mwana alingaki kokima mwana pe azaki na ba passeport oyo akoki ko sa kokima n'importe quand akimi na ye pe akei mais mwana alobaki papa na koko ko quitter RDCT na ba désordre voilà kolinga na quitter RDC na kimia mutu nyonso e mwana ngai ke no de la star akei na France ou akei na mokili mususu et ko sala malamu voilà kende na batashi ya mabe eza kitoko ti jusqu'à ce que dakoyeba liwa ya mwasi na ngai akufi mpona nini lokola baninganga balakisi ke liwa ya mwana mwasi oyo eza cause na AVC. Donc nous sommes convaincus. Merci médecin légiste de Mama Yemo, merci médecin légiste de Kakokolo. Coup de chapeau
na mosala obino bosali ya solo bozali asegmenté mutu moko ako corrompre bino te na yebi bino te ngande soldat na bino ya se vraiment na pesi coup de chapeau lungonia tuku na sambo vraiment na politique na kaka à vos ordres na likanda na bino etikeli ngai lokola souvenir moko na se ya motema na ngai soldat na bino. Merci beaucoup. Quand il y a Souka, ils allaient par rapport à de la star à transférer dans la prison Makala. Mais c'est pour ça que Moutamba, si de temps à l'État qui a l'obligé, pour ça, prison Makala il faut recevoir sous Batouté. Il faut pas Batouba Zarakuna. Comment expliquer de la star à transférer dans Makala tandis que le ministre est mort le bail qui non, Moutouba a transféré tout juste un nouvel ordre, juste à ce que la constitution est comme Agito comme Makasi. Et mon est d'une manière légale ou illégale pour qu'il y ait dans la prison Makala. Témoin à Moukoussé là. Bon, à Moukoussé, justement, le ministre de la justice a appelé ça comme Bela Mawana. Ils sont dans mato, ils n'habitent Toyokaki Yango. Mais subitement, tout ce monde a, quand on a un déco, bakangi bazuye transféré na Makala. Vraiment, dans ce monde qui est illégalement. Dans ce monde que monsieur les journalistes, c'est ça illégalement. C'est puisque le juge a dit le 24 kaka wana kati ya matete tokokata likambo wana mais ndenge nini elungo na matete ekomi emati na likolo seke na yebite soki bato wana bapesi bakanyaka soki bapesi ndenge nini na yebite puisque nga naza na ngai na mosolo te ngai na otambola kaka maboko pamba ndenge bomoni ngai raison on va les défendre donc nga kaka naza kaka olika na raison na ngai ndenge e défendre ngai. C'est ça le problème. D'accord. Merci beaucoup. Au cours de Banini, vous lancez appel Nini, pour tous ceux qui ont besoin de bateau, de soutenir, de rejoindre. Est-ce qu'on a comment bateau, au Senga, s'impliquer dans Macambo? Il est très important vraiment. Oui, la Sengi, voilà. C'est lui Félix Tshisekedi, Fatih Beton. Fatih Beton Antoine. D'après Nazando Inayo, Mobika Ndombe Antoine. Inayo Nazolela Awa d'une manière que Likamboyo yo lobi que justice amboko na biso esa mosala ndenge ezali yango wana biso pe basoda na yo tozokolanda yo na kobanga nyonso na respect nyonso d'une manière talelanga pe dossier oyo na soda na yo ya se ekozala pe exemple tala soda moko asenga kaka boye tala justice ndenge esalaka pe mosala ekopesa exemple makasi na ba public na senga pe le sous na place ya mama Denise mama oza mama ya bana oza première dame ya kati ya mboka yo yonde ozali seigneur ya ba mama nyonso yonde ozali seigneur ya ba mama nyonso ya biso yonde oboti biso toza na respect mingi na liboso na yo ko togunzami mama beaucoup de respect beaucoup de chapeau mama abatela yo nzambe abatela yo mama yaka kosunga biso na dossier oyo naza na ngana mbongo kopesa ba notre avocat naza na mbongo oyo ya kosunga batu te oyo ya kosenga aide ezate na yedeka bolele pai na yo kota likambo oyo bimisela ngande elombe na nga mwana mobali wana puisque yende azopesa asungaka ngai kolatala ngai kolia kotangisa bana kelasi yo moko oyebi mwa mosolo biso tozwaka wana esalaka moke kasi tokokoka mpena baprogramme te kasi mwana wana yende aza likonzi na ngai naleli epai na yo mama ya bakosunga ngai naza policier naza mapinga naleli makasi yaka kosunga ngai mwana aza innocent mwasi akufi na ndako ye aza te na hotel plutôt ye aza te na place bazalaki mais lelo oyo balobaka te ye azalaki esika wana abomaki na afinaki ekingo eza lokuta eza mensonge na bato wana baoloba bafausse information ye amoni aza na information ya sur te ye azopesa information c'est pour cela naleki na média mpona apesa public na mokili na bino bakozoso boyeba dossier ndenge ezali donc nde yango wana naye kolela susu na président Masumu ANTPC association ya baartiste na RDC oyo zwi do la star lobi na tongo ekozwa pe bino voilà bozala pe na mawa makasi oyo ya kosunga do la star puisque azali mwana moko ya luzitu azali mwana asekisaka bato libomeka nani kosunga ye même na moyen financier même na kobimisa ye na kati ya kasho ekozala malamu bosala défense na bino bopese vous étant que président ya association ya baartiste président
masumu blende naleli trop na liboso na yo na ye kosenga na yo yo ndo za mbuta mutu ozotata ya Dollar Star lata courage wana bana bakomi ko imiter yo bakomi ko imiter yo ezali malamu mais soki lelo oyo bana wana baza kaka bakangi bango mwa erreur ezali yo ozolanda bango te président tina nini tokobenga bino président quand tobenga président masumu eza mpona bana wana mike baartiste wana basai banani bazolomba bango benga yo président eza yo osala honneur na soki lelo botiki kaka bana wana Dollar Star na kati ya boloko eyosala passe aoriske na osala meme AVC ndenge naza awa puisque moyen eza te wana mwana na ngai puisque nalingi ye petro jamais akoko subir na bakaya ndenge wana naza na passe ndenge naza awa yosala nga passe yosala nga passe Fabricas Maestro Fabricas oui c'est ça Maestro Fabricas na yo kaka yo ndenge ayebisaka ngai ndenge asalaka sunga ngai soko osungi ngai te ekozalaka passe monene konosoka Dollar Star ayimitaka yo trop ezalaka kaka vraiment basunga kaka eza presque kaka ndenge wana c'est presque ça. D'accord, merci beaucoup. Je pense que le message est allé passer. Abonnez-vous massivement. Boyoka message au besoin vraiment en considération. Avant que tu monsieur Banda Awa déjà papa on est comme ça m'a mis soumission de tout comme calmement mon qui est le but non à la fort en tant que mobile et puis à policier yango wana azo contenir passer ça dans mon thème. Bola de makambo vraiment à la loupe. Artiste azando quitté. Succès n'y ont sauté et zalaka ya kiss. Il y a des gens qui ont fait des succès à succès mouki oh bah simba pe qui cité et lui karaté sur une proche il y a artiste toté ya star mobo ya kufi et la kisi qui star wani ka bomi non c'est que vous devez limiter nzambe parce que mutana pouvoir au moment tout ça dans ça belo ezali mo nzambe so on n'a pas décidé bongo érotique à la bobele c'est bongo Dollar Star jusque là famille na biologie balobi ki azali innocent il faut innocence na ye ezala vraiment présenter na mission ya batou artiste nyo surtout héritier Watanabe Fabricas Fali Poupa nous avons inclus dans makambo nyo surtout association d'artistes nyo surtout ITPC et tout la dans makambo vraiment à la loupe mais c'est Constant Mutamba na ebiki non coup de chapeau parce que musalo sala ils ont mon mission batou so bois qui misu naka oyo je pense que vous allez sous bien makasi ba procréer nyo so basali musala ba docteur tout basali musala na bango vraiment coup de chapeau mama corruption mboka etolien on li souté celui qui mbazali mutana na raison azo raison celui qui azali na tort azala condamné conformément à la loi nzamba batela biso na pesimbo te batelo tout Hollande biso de partout hein le vieux Silva de London les vieux Silva de London en tout cas coup de chapeau pour na yo moi à Londres ya propre baka oya boye ezali baka oyo vraiment au sala intervention so ça intervention et au sala bien makasi hein Fabrice Kalala depuis Paris, mon vieux, coup de chapeau, père double, hein, coup de chapeau. Patrick Louvezo, la femme de Malonda, ça m'a battu la biso makasi trop. Maman Zidane Lobota, Pena ASV Club Union surtout femme, ça m'a battu la biso surtout. Tokutani na prochain numéro. Merci beaucoup et bye.